Tala mabomba mi yandengwana. Bande konanga. Nangina pesa bino histoire. Na pesa bino vérité. Ma maman congolaise. Ma maman nangaye. Bande konangaye. Na pesa bino. Motema eza sanduku ya makamuso. Kipavita a traversé plusieurs femmes au Congo. Na pesa bino de là. Kipavita a traversé la vie de plusieurs femmes pour Amilatama. Maman congolaise. Nazo pesa bino solo. Kipavita a traversé à koye pa songolo oyo. Et c'est tout ça même ba audio. Kipavita eza na défi na biso. Bandako mona Kipavita azo bimela bango na kombo ya Kipavita. Babi prophète nene do to rotuna ba eko benga ngai. Ngala abibeli bino to ta prière. Kipavita azo bimela bango. Mais lelo ba bima na royaume. Pona nzoto, pona musuni. Pona makambo besoin l'école cherche. Ba bima na royaume, ba tika Kipavita wana. Ba mama boni na royaume oyo ba yen esprit Kipavita. Na yebisa bino. Kipavita même na yebi oyo kutu baza na royaume te ba bima oyo nga na yebi tozala bango presque toutes les mamans oyo ba ndingaka nzambe Yesu ba milobaka ke baza ba Kipavita. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai, papa. C'est vrai, papa. C'est vrai. Vrai, papa. C'est la vérité, papa. Maman congolaise nyonso. Maman congolaise nyonso alingi azwa Kipavita. Comme honneur ya Kipavita. Ngana sa Kipavita. Na lota kaye na ndoto. Pour Kipavita esprit na ye eyeleli ba maman congolaise mais Kipavita zo tala mitema na bango. Moko penza tozo so na yebo na téléphone. Na muni pena Kipavita alati bilamba pembe. Elamba pembe akufile dango tina mutu. Na mwana na ye oya kufaki. Mwana na sana panzi. Na so mwana Kipavita. C'est clair bilamba pembe lokola bata. Na yebise ngabi obina mozo sola wana. Kipavita sana panzi na yo. Donc Kipavita zo kote pai na yo. Topona ko benga memi Kipavita. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisitana longo na nzambe oyo babenga na makomi tozoloba lelo te parce que c'est la chair na molimo toyebi nazo sambela ensemble nzamba lobi kopesa exemple wana te na leki. Donc Jacob a monaki ki soki occasion moko arate ango pona yevi na ye e baby. Est-ce que tozo sala na royaume pona nini bo tokokolo baka bato bazo kimate za na tinate oya kimi eza vina ya engagé ye na ndenge na ye bito toloba oyo baza présent bazala na RRT yaona na lobi botalaka banzoto oyo bozomona na kati ya royaume te mais tala objectif na yo oyo azali Jésus-Christ de Nazareth. Soki yo yebi ke Yesu azalaka na kati ya temple oyo kota na kati ya temple banosolo na Jésus kutika yete mama oyo azalaki na makila ya 12 ans asalaki nini bino moko boyebi mama lelo bokoti na côté ya inimitié avec le diable bolimisanga pona naloba yango parce que vous associez trop le diable, c'est par le matériel, par la méchanceté, par la séparation, par la colère, égoïsme, vanité, makambo bene bino ba mama bino defo botonga ba papa bino defo po bino oza ndako bino oza symbole ya maison. C'est ça que l'église ne ressemble pas à une femme, parce qu'une femme, c'est une maison de Dieu. Hein?
bino ba mama bozali oyo bino fo bosunga penza mibali po mobali trone na ye koyeba na partir ya mwasi na ye mi bino ba mama bolali pongi tro bino ba mama bokoti na diable mingi yango na papa na ngazoloba mwasi oyo azo sala makambo na ndenge na ye mobali na ye yebite azo kotisa ba diable na kati ya famille na ye. C'est ça que les femmes font aujourd'hui. Dans naïf sabino bola na makambo ya ba mboka oyo to fandite que mwasi na mobali baza égal. Non, bola na biloko wana te. Tolanda Bible. Tolanda oyo eza na Bible. Na ningana ke depena musika te na ngai kaka na pesa exemple ya Jacob ndenge akangamaki na Seigneur ke atika yete ni apambola ye asututi na ye ozomona me biso totala ndenge mitema na biso zo refléter na ba fausse pensée mutu muso alinga za na ezoba pokaka azwa lipa na ye na yebisabino mutu mususu alingi ba nyokola ye pokaka akoma na sommet ya ngomba ndenge mama na lobaki na ndimi na lia mikuwa ya ba ngai mbwana ndimi na lia mikuwa ya bino na likola mesa na ndimi na lia mikuwa mama na po sauver mwana na ye Jésus tela lobi mama mwana ye salisio asambela kipona mwana wana te asambela kipona mwana wana te na bisabino mwana na biso pona loba kombo te azoluka Emmanuel pona sambelela ye kaka pasi azalaki nango koluka zoluka azunga te douleur na esekenda ke asambelela ki ete pona koyeba le privilège de la puissance de la divinité nous en avons ozomona mama na mwana na ye abikaki mais ba disciple balingaki même te mwana wana Yesu asimba ye obia lobela ye anzo chabiso makelele tindika yake de kuna po ba yebi bazana fier ba yele ko bazana ngoza fier pona bango bino ba kongole bozane loko eza fier na bino vous les sabotez complètement yangona mama na biso wana somona mwana ya kuba oyo c'est pas que vous les sabotez tant bozo saboter bozo komisa ya koma lokola poussière. Oui, binzambe nenga manifesta te. To comme na tango suka. Maintenant to koloba so ba prophétie mingi te amwe ba témoignage lokola. O bino bozo ya kopesa biso ba témoignage wana. Nde siko to koloba ka posiko yo to yeba ezaka ka papeli te mutazoloba. Biso tout ozoloba ngo. Ozomona. Faites attention. Et le bib, Mama Julia, ce qui n'a pas combo na ye, et zali bomo na ngoma bete, parce que ça volonté en Zambé et permettre ya koloba na moment oyo. Na lo ba rapé ba combo na bino, ce que ça chapitre na yo, momo to kolobela yo, distinction zalité. Osomona, koyoka ndenge ya lobinga na bi o eza Julia te mutazoloba o eza Nzambe mutakoloba na kati na ye. Et ça que Julia te. Na ibaki papa na nganda zakolo tanga bano pesa conseil ko yoka oya zali bosonate ko yoka ndeko na yote ko yoka muninga yoka Nzambe mais bino bozalaga soko komi na du obeti ba téléphone ke mokili mobimba batu wana pasa ba Nzambe te na yebisabino na royaume erreur bino bozo sala tango bayebiso kende tamo pembeni bokombo benga meme na famille na ngapona kwa kizenga ye bo benga Jésus Christ de Nazareth bo funda ngai pa ina ye bo kende ko benga bandeko na ngai te to bo benga ba apôtre te bo benga Jésus Christ Nzambe loba Nzambe pona nini asali ngai boye pona nini bo kende ko funda ngana ba apôtre te na bandeko na ngai te. C'est ça que vous êtes en train de faire. Kende directement na Nzambe kwa zoyoka yo. Hein? Et puis Nzambe na ubino bozo no kufunda ngaiza kaka yemo ko elinzaza. Oso comprendre. Donc yangona ignorance c'est ma bé, ignorance c'est ma lamute. Ignorance n'est pas bon, n'est pas bonne. Obenginde ko ngai tana makamu yana gasali Nzamba lobina lobelango. Nzamba lobi lobelango. Obengi
frère nanga opesa ye rapport esalami mutu oyo bengi oyebi ndenge azali mutu oyo bengi oyebi azalani obi ignorance eza la moitié de la mort yo pena so komi pena na niveau ya koteya biso na royaume osali mwa escale obandi kobenga bana royaume mpona koandircir kokitisa foi na yo eza mawa tro eza pena mawa tro nde yango omoni ntango tozoteya tozopartage parole ntango tozopartage parole tomemaka nzambe ça vous oubliez tout ça beaucoup tomemaka nzambe ozokono tia bato ya mosuni liboso ya nzambe po yo makanisi na yo olingi bahonore yo po oakize mutu bahonore yo oli ofukama olela na nzambe panda na yo ata kimia panda na yo ata kimia obandi ko akize muninga ngai ntango nazalaki kala sikoyo naloba yango susu te soki nazwi problème te me ndenge nazalaka toujours persécuté soki ekomeli nga nalobaka na nzambe ta mosu nga mutu nasalaki mabe po ekomela nga boye toujours nakoloba epa nzambe na yango wana ta mosu nga mutu nasalaki ye mabe me nga namoni mabe nasali te me nalobi ta mosu nga mutu nasali ye mabe limbisa biso. C'est ça que j'ai parlé à mon Dieu. Mon Dieu est témoin. Nazalaki kolinga ko condamner mutu wana te. Ta musunga mutu nasali mabe. Nde yango na Yesu ayaki komema croix pour mabe nyonso eyana kati na ye pour alongola yango. Il faut ozala na sagesse ya koloba na Nzambe. N'aimez pas toujours accuser. Dieu connaît toutes nos pensées. Ayebi yango nyonso ayebi a perdre de loko moko te. Bon, ok na chapitre na biso lelo est-ce que na komaki makambo oyo nani bapesenga voilà, ok. Conférence du vendredi le 16 juin 2023. Thème na biso lelo ezali Nzambe alobi nzete ekoki kokwea te ezali mai ya molimo. Emmanuel azwi contrôle ya mabele nyonso. Na répété, Nzambe alobi nzete ekoki kokwea te ezali mai ya molimo. Emmanuel azwi contrôle ya mabele nyonso. Na mwezi tika mabele o ezalaki te esala eloko te. Azwi contrôle ya mabele nyonso. Tu vois? Donc totanga na no prophétie bongo tokende na oyo tolobeli ya nzete. Awa nazoka Nzambe azoloba Emmanuel, Dieu vivant. C'est ça la façon que moi je prie. Emmanuel, Dieu vivant. Emmanuel, Dieu vivant. Jésus-Christ, Dieu vivant. Parce que na invokaka Nzambe. Ndenge nga na sambelaka. Papa na jom salobi o invokaka ndenge Samuel azalaki ko invoquer. Ndenge Samuel azalaki ko invoquer. Élisée asambelaka ndenge wana. Jésus nakuta na ebo face à face na na situation moko bona bando ko invoquer Jésus. Azomona na te. Ngala totana na likolo. Arabima likolo azomona na te. D'un moment à l'autre. Ba nemi ba cercle nga. Jésus azaneka wana na pembeni nanga. Azaneka wana. Mbala moko tanga monisa mibo. Ba nemi nyonso baza disparaître. Mbala moko alobi nanga le roi de Samuel. Le roi de Samuel, tu es libre, kende na yo. Abenga le roi de Samuel. Et tungi sakinga mingi pona weba. Le roi de Samuel ngolo bane. Le roi de Samuel ngolo et tungi sakinga makase. Ina ne aprende na yo yeba. Parce que
ba Israélite nde balelaki pa Samuel apesa bango roi balembi ba juge bapesa bango ba roi bango moko bapona roi na bango. Nzambe alobaki ya kolela na yo te sala ngo bango balingi bazo sala ngo epai na yo te basala ngo epai na ngai. Samuel acceptaki bango pona bazwa roi na bango. Yango na Nzambe abenga le roi de Samuel. Kimbo na Yesu. Donc Samuel nde aza numéro 1 ya koloba na Israël siko bozwa roi. Euteki na mnogo ya Samuel. Yango na benga le roi de Samuel. Ça c'est la sagesse. Ozomona. Bon, après na yoki Nzamba lobi Emmanuel azali esika nyonso. Yango na tozoloba Emmanuel Dieu vivant. Nzambe siko ya répondre nga. Emmanuel aza esika nyonso. Ngoloba aza omniprésent. Azali vivant. Tout le monde a dit que Emmanuel kaka ozomona ina musuni alali awa alamuki azosolana bato Emmanuel asuki kaka wana te. Emmanuel azali esika nyonso. Azali mystère ya esprit na nzoto. Ozomona toleki wana lundi le 11 juin 2023 awa 2023 na 4h45 yango na sujet tonu tolobela yango yo. Nzambe alobi nzete ekoki kokwea te. Ezali mai ya molimo. Emmanuel azwi contrôle ya mabele nyonso mobimba. Mabele nyonso. Pona nini Nzambe alobi yango? Tolobaka boye. Soki Nzambe alobi biso likambo alobi na ntina. Nzambe alobaka en 21. Alobaka na cause. Likambo boye songolo to penser na ye moko Nzambe. Alinga sala makambo na ye. Nzamba lobi. Au commencement était la parole. La parole qui était avec Dieu et qui a été Dieu. Et qui se fait chair. A komi nzoto. Liloba e komi nzoto. Nzambe na bomoi pe na nzoto. Wana na révélation ya royaume. Siko toza siko na sujet moko très important. Nzete ekoki kokwea te. Nzete o ekoki kokwea te ezali Nzambe. Nzambe azali nzete. Pona pesa bino exemple moko simple. Jésus tango ba memisaki croix. Abandaki kokita nango tina ba genou. Mais akwesaki croix na mabele te. Kokwea te. Abandaki kokwea kokita na ba genou na nzete puma akiti penza boye. Mais nzete ekoya kite atika ki yango te na ti na kikulukuta na ke na deuxième exemple prophète Moïse bazalaki ko attaquer na désert kaka na ba Israélite pona nino memi biso tozaki na biso bien bazalaki ko menacer po ba botola e sceptre de l'indépendance le sambuka bazalaki kolanda e ko menacer ye po ba botola ye nzete wana zalaki nango sceptre de l'indépendance kane na ye mais atikaki te azalaki nango boye se laisse te nzete wana ekoya atikala ekokwesa ngo te ndenge nayebisa bino physiquement ozomona croix spirituellement ezali foi na yo ezali cadeau oyo yepai na yo bazolinga babotola yo yango mais on se laisse faire te nzete wana ekweya po nzete wana eza
représentation na yo eza vie na yo soko kwesi yango yo pe okweyi yango na nzambe bakwesaka ye te nzambe ntango ye pai na yo olika kokwesa ye te po nzambe ye moko akoki kokwesa nzete na ye te po ye moko azali nzete nkembo na Yesu toke wana na pesi bino premier point ya moke. Deuxième point, eza arbre de vie. Nzamba zoloba na mystère na ya le nom du Père du Fils. Alobi to kende, alobi to rapidité, arbre de vie. Pour basimba yango te. Basimba yango te. Sinon te bakokoma lokola biso. Donc soki basimbi yango nzete ekweyi. Muta masomo kako simba nzete akomi na Yesu koyo na vie nzete ekweyi. Donc Yesu na contrôle te. Kukuye ningolo bakaka teke ezalaki boye ekweyi non. Et perdre capacité nango mais ça toujours nzete. Kumba lobiti. Ensuite capacité na ye au nom du Père du Fils le Papa Jésus-Christ et l'inzeza to kende to empêcher bango ba simba nzete wana te tango ba komona ba tie des chérubins kembo na Yesu ba tie des chérubins même sabino ba des chérubins na ko sakana te baza ba puissance divine ngai yangona ngai pai na lobaka makamu na yebi sakabino na miyebi oyo nga nazali papa na ngai yebi oyo pe nga nazali témoin na nga yangona na yebi sakabino ke atana beli ndenge nini na lobaka lukuta na bino boko koka ngai te po nzete ekoki kokuya te ba chéribe wana fomo na bango na lenga kasuki basa kwa paraître nga na ba fort. Ce sont des anges très puissants hein? Ce sont des anges très puissants. Puissance divine et dans la katiaba ange louana et dans la katiaba ange louana puissance divine bazali très sévère. Très sévère ya kusakana te basala kola ba ange mususu te nga tango ba leka kala nga liboso tango nazoye babango te ngo basa ba ange ba ile nga le problème tango so nazo sambela soki na tie mutu na bo tango na kotombola bo na monika o ya songi bo na ningani kape on va puissance mystère mais nazalaki kobanga te c'est la puissance divine. Ba monisa malokola ba lion en stati ba lion mi bali ba tellement beau stati ba bimaka ba esprit ange ba bimaka na ndenge nzambe alingi ba bima nde wana ezali force ya protection ya arbre de vie et quoi ya kate ce sont la réponse. L'arbre de vie ne tombe jamais. Nzete ekweya kate nzete ekoki kokweya te ponzamba to rapidité arbre de vie sinon te bako simba yango bako koma lokola biso kembo na Yesu ba rapidité Adana Eve ki diba et pa ba bengana ki bango batiki arbre de vie na même le diable n'a pas connu là où se trouvait cet arbre de vie attention moi nango bazo comprendre ngote l'arbre de vie. Est-ce que vous pouvez pas en sala? Je pose la question. Diable est-ce que diable a pas en azali? Je pose la question. Est-ce que diable a yebi et pas en azali? Mais le bango, ogoya aussi binonga, mais tu ne sais pas là où mon père m'a caché. Tu ne sauras jamais. Oyebite. Ozo solonanga, oyebite et pas papa nanga bombangai. On a vu ça bino lelo. Ya na ba makamno se sama kambe kolobate. Osomona. Donc nzete ekoki kokoya te. Ezali mai ya molimo. Ezali mai ya molimo.
vous rejetez l'arbre de vie et vous vous négligez d'avoir être béni par l'eau de bénédiction. Maya mulimo. Oye pesaka vie. Maya mulimo ngoloba. Maya vie. Maya vie. Maya mulimo. Yangona elinzeza fanda la simple. Ozo sona beaucoup yeba kotute. Nazana bana nanga misusu lokola ba mama Jésus Deborah, ba mama Emmanuel, ba papa nangai, ba papa ba kana ngolo ba komote. Lelo Julia aye koyeba. Pourquoi? Parce que Julia alobaki na koloba eloko te Nzambe akolobela ngai. Nzambe atie fondation ya foi na ye. Et on a toujours parlé la qualité, donc la détermination. Qu'est-ce que je peux dire là-dedans? La valeur, l'impression, la puissance de la foi. Puissance de la foi. Et vous t'avez qu'à temanayo. Namo temanayo na ebisayo. Et que vous t'avez yomoko na Nzambe, pas quelqu'un d'autre. Pas intermédiaire. Pas intermédiaire. Si tu veux connaître ton Dieu, n'allez pas à l'intermédiaire. C'est toi entre toi et lui. Quand il t'a créé, personne n'était là. C'est lui qui t'a aimé et il t'a fait apparaître dans le monde. Hein? C'est l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie. Ngaye. Nangosambela Nzambe te a forcé pour naye Nzamba yebi olazo. Il connaît ce que je fais. Il a été déterminé, forcer sa foi, endurer sa foi avant la fin du temps. Et sa foi l'a éprouvé. Et manifester Nzambe naye abandi kopime naye. Abandi kokota na kati naye. Abandi sala démonstration. Il faut connaître Jésus-Christ de Nazareth. Jésus soko yebie okomata sans negescalier ezalaka ozokende sans fin. Akomatisa yo sans fin. Okomata sans fin na lobi sans fin. Yangona Emmanuel basali humble. Tu ne peux pas connaître Emmanuel ce qui au côté na kati na yete. Kembo na Yesu. Yesu. Donc, révélation oya nzete, eza munene mingi. Ce que botali na image wana totie univers, totie mai, totie branche nzete, eza na 3 branches, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nzete on eza Emmanuel. Je suis venu sur Emmanuel. Je suis venu sur Emmanuel de planter une autorité. Yo kanisi aye et pas un moutou, non? Aye pas Emmanuel oaza mabele. Fona lona planté. Ba plantaka na mabele. Est-ce que ba plantaka na moutou? Moutou wana ye moko pe aza mabele. Ye moko pe aza mai. Ye moko pe aza mupepe. Ye moko aza limoto. Tembo na Yesu. Tu comprends maintenant? Donc ça vient de ta foi, de ta puissance à ton intérieur. Afin que Dieu le découvre. Yangana Nzamba lobi motema ezali sanduku ya makambu nyonso. Yebisa bango balongola ba nyoka na mitema na bango. Na banaki ko solola na mosala Nzambe na loba kompote pesa ba secret. Mais tant que beteni kana fona Dieu na bano mona nyoka bano kota na motema na ye. Na bien so kota allez na frapper nyoka wana. Na frapper ye. Abaniki déjà kokota. Siko tala pourquoi? Mon papa aye a solona Elinzeza, a solona mona na Emmanuel. Hein? Mais le kola alinga ki Emmanuel, alinga ka Emmanuel. Emmanuel pe na molimo santo alingi. Emmanuel paso sala sona ye. Ce qui jour na benga ki Emmanuel te. Nyoka na nga ki akote la ye. Mais kobenga Emmanuel ngolo ba physique kaka boete. Kobenga Emmanuel na molimo. Abanda ki ko kanisa na benga Emmanuel na lero la nyoka komba e banda ki deja afazo anga komba e banda ki.
Yamona nazo sabino. Eza mingi oto ko parler na sujet oyo ya nzete ekoki kokoya te. Nzete ekoki kokoya te. Soki yo lâché yango okoyi, yo muto kokoya, mais nzete kokoya te. Nzete ekokoya te. Jésus n'a pas lâché la croix. Pour nzete wana ezalaki ye moko. Pour nzete wana ekotisa makila basalite ya batu. Pour makila na ye eya kokota na kati ya nzete wana. Masumu ekauka. Comme ça le monde est sauvé. Batu bakamona kaka ba démonstration ezali lokola moi eloko moko bozo ebate. Mais c'est la sagesse de la parole de Dieu. Nzamba tambolaka na ba sagesse élevée. Il faut que luka nzambe na mozindo po koma na sagesse wana. Po ko luka nzamba banoko tinda prophète Jérémie. Tambola liboso na bango. Sala neto yoki soni. Bango bakoloba bonga zo tambola lokola muta yoki soni ndengene. Prophète Jérémie aleki azolamba te azo tambola. Oh, orka nzamba ko frapper Israël. Prophète Jérémie azalaki ko représenter Israël. Une personne représente une nation. Bino bozo mono bozo ba millions de personnes. Mais une personne peut vous casser. Il peut vous casser la tête. Une personne. Nzamba salanga na mutu moko. Tanga leki. Mais ils ont bon azo tambola ko mtazo ka soni. Lika obandiko. Kusekaye. Kose moke na ye. Mais ba yeba iteke bango nde ba kotambola na soni. Tangu Babylone aki kwa cercle bango. Tangu Babylone aki ko kanga ba ko na soni. Mais nzamba sala ki ona Jérémie. Tambola ba ko zala boye. Bino photo linga ba qui est cédé là. To linga ba qui est cédé. Est-ce que ngana zo sabino na préparer yango na zakana ba na nzambe tozo solo là. Na préparer yango te. C'est lui qui est à moi, c'est lui qui vous parle. C'est lui qui est à moi, c'est lui qui vous parle. Nzambe azala na pensée utina mutute ya yemoko. Ozomona nde yangona bande konanga soki toke na mai. Mai ya mulimo. Na ebisa beno jour wana. Ndenge batu bazo maltraiter nga papa nanga bon alobina lobango te tolo makambo se lekite. Omona azana contrôle nga. Donc, Maya molimo ezakubika. Maya molimo c'est la même la parole de Dieu. Nzete ya molimo c'est même la parole. Arbre de la vie ezali parole. Arbre de la vie ezali parole. Et mon semina. Et mon semina balé. Et mon semina ngomba. Ngomba azali Jésus-Christ. Pour aza élevé. Ya mabele mobimba. Ya wana papa nanga zoloba. Je t'ai créé comme la bénédiction du Congo RTC. Je t'ai créé comme la lumière du feu pour faire briller le Congo et le monde. Je t'ai créé comme la flamme de l'or qui se voit en forme de la couronne. Et cette couronne sera aperçue dans tout le monde par laquelle j'ai vu plusieurs personnes étaient vues devant mes yeux comme les étoiles du ciel. Et à l'objet le Saint-Esprit continue à parler. Le chapeau, soit la couronne de Joseph, a été envoyé à toi, Éline César, par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Donc, je suis la lumière de la RDC et le monde. C'est moi qui fais briller ce monde. Maya bomoi. Maya bomoi. Nzete ya molimo. Maya molimo ya bomoi. C'est ça. Yangona papa nanga asalelanga sagesse na parole na auto yebisabino. Dieu t'a créé comme la bénédiction du Congo RDC. Mais le Congo souffre. Pourquoi? Parce que
mwana na biso Julia amoni keba boyi mutoyo akubuki akomi ntina te. C'est ça le Congo souffre. Ba Congolais pe ba komi ko kubuka parce que ils ont rejeté Emmanuel. Ils ont rejeté Emmanuel. Ba Congolais ba zo kubuka. Baza ba divorce makambwe bele. Kimia ezali susute. Mais moi na biso comme témoin encore. Azo mona ndenge papa na ye azo kita na trône. Na lumière de gloire. Jésus-Christ azoloba oya mokazo benga papa Elinzeza. Azoloba bozu kimia ya libela. Pe alobi lisusu je suis Emmanuel parmi vous. Yangona esika mama na ngai Deborah alobaki toloba yango. Nous parlons aussi de la Bible en KVT. En KVT, ce sont des choses qui ont été prévues pour la fin du temps à Emmanuel. Jésus, combien de fois a lobby, le royaume est parmi vous. Le royaume est parmi vous. Cherchez le royaume, car le royaume est parmi vous. Lélo Julia abimi témoin oculaire. Yakomona, c'est lui qui parlait, le royaume est parmi vous. Jésus-Christ, le royaume est parmi vous. Il parlait de lui-même, Jésus-Christ, Messie. Mais les disciples comprennent qu'il y a un côté. Le royaume est parmi vous. Mais il parlait que moi, je suis le royaume, je suis parmi vous. Alors, parce qu'il a réservé ça pour la fin du temps. Ça a été réservé pour la fin du temps. Jamais tikala kikoloba ngai naza royaume. Alors, non. Alors, il parlait de deuxième tour qu'il doit revenir de l'esprit du Père, le consolateur. Lelo na Bible bakomaka le royaume est parmi vous. Julia yoki na munoka papa Linzeza, je dis je suis Emmanuel parmi vous. Je suis Emmanuel parmi vous. Oh papa nanga lobi bino bozo kanisa Emmanuel bisoto lobela kaza Emmanuel nini. Emmanuel azali ebandeli Suka yalikambu nyoso. Emmanuel est toutes choses, toutes le commencement, la fin, il est toutes choses. Papa nanga lobi, c'est Emmanuel David Elinzeza. Pour nous comprendre, pour nous Emmanuel Morubino pour éviter. Parce que vous priez le Dieu que vous ne connaissez pas. Vous priez le Dieu que vous ne connaissez pas. Bino boligibo sambela nzambo boyebite. Boligibo sambela nzambe oyebi direction na yete. Mema wanzambe na kuruze ya croix ya Jésus-Christ ekiti lelo poto yeba oyo to sambelaka azanane. Il est un dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Julia abimi témoin bénédiction ya monde mobimba. Je vous dis la vérité, hein? On a mon témoin. Nazo kumisa papa na ngai, nazo kumisa ite. Nazo ko honorer, mais nazo kumisa papa na ngai, Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est la volonté de Dieu. Makamno c'est ça la volonté ya Nzambe, c'est la volonté na biso te. Nzamba tali motema na ye. Dieu a vu son cœur. Motema ezali sanduku ya makamnyoso. Bino bolingi bakitisa binote. Bolingi ba conseiller même binote. Bolingi kaka bino moko na makanisi na bino ya la chair, ya nzoto oyo molimo santa zate. Et puis mokili mobeme koma kaka ngana za na Saint-Esprit. Molimo santa lobelanga, est-ce que toi tu connais le Saint-Esprit que vous priez? Ça c'est ma question que je demande aujourd'hui. Vous parlez tout le temps. Saint-Esprit yebisinga. Mais quand on voit la façon que tu marches, vous n'avez pas le Saint-Esprit. On parle bien Saint-Esprit, Saint. Mais ce que vous faites, vous ne faites pas que
le Saint-Esprit aime à toi de faire. Mais vous parlez toujours de Saint-Esprit. Je commencerai maintenant à vous prendre qui est Emmanuel, le Saint-Esprit. Il faut que Emmanuel Azanani, Saint-Esprit Azanani. Saint-Esprit, il n'est pas n'importe qui. Saint-Esprit n'est pas n'importe qui, il est Dieu. Oh, Saint-Esprit, yo kanti nzamba yako yebso makama buzoba. Nzamba yako kota na motema na yo, ayebso kama makama buzoba. Ya ngona bozo souffrir. Parce que la Bible déclare, ne parlez pas le nom de Dieu en vain. Est-ce que vous ne connaissez pas ces versets? Ne parlez pas le nom de Dieu en vain. Saint-Esprit, pour méditer, de savoir si c'est le Saint-Esprit qui est dans la vie. C'est un esprit piton. Et le barabaza, bisous tout le monde on a royaume, tu as un esprit piton. Et sur le bazan, bazan, Jésus. Toute l'expérience on a déjà. Et ces esprits nous sont tous au monde, et sur le bezalin, nzambe. Non! Dieu est Dieu, Dieu demeure Dieu. Il y en a toujours là-bas. En réalité, en vérité, Jésus-Christ est sauveur. Personne, aucun prophète, aucun prophète, aucun homme de Dieu, en réalité, en vérité, Jésus-Christ est sauveur. Hein? Bogomona, serment o Julia Zoya na susu, eza susu terrible. Wana eza ya mawa, eza ya mawa. Bobo mona papa na bino ndenge na zo souffrir. Bo mona teke po na za bobo zo mona nga bien me boye ndenge na zo souffrir te. Vous ne connaissez pas. Hein? To changer mitema na biso. Totala kalisusu makanisi ya musuni te. Makanisi ya la chair te. Totala kaka nzambe. Na kolakisa bino secret. Eza nango secret te po eza na Bible. Na Habakkuk 2:3. Il faut chercher à être en silence. Soko lingo bano yoka nzambe. Julia lobi. Na kosenga nzambe te. Nzambe ayebi déjà. Nzambe ayebi. Il a resté quoi? Silence. Habakkuk ezoloba. Reste silence. Ezouta 53. Il y a Esaïe, verset 7. Le silence est le symbole de la victoire. Oh, Ezana, quand tu as révélation au royaume. Restez silence. Ne parlez pas beaucoup. Il y a Julia, Teibiso, mais Julia, aïe na royaume kakasika. Aïe na royaume sika, yebi kutumakambo tutulba na royaume te. C'est ça qui me fait étonner parce que Saint-Esprit sera continue yo, ya obana kolobela yo. Dieu n'a seulement makamba royaume, bolanda nenga soloba. Ngai na yebi nzambe akolobela ngai, elle a resté silence. 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 Parce qu'elle a cru que ce Dieu va lui parler. Dans la fin de silence. Na prière. Ayoki baibisi fukama. Elle a resté silence. Un moment prière, c'est fukama. Abandiko yoka. C'est ça Habakkuk 2:3. Habakkuk 2:3. Abandiko yoka. Abandiko yoka clair. Ndotote. Ce n'est pas un rêve. Abandiko yoka. Là vous écoutez le Saint-Esprit. Là vous écoutez ton Père Jésus. Abandiko yoka. Fukama. Tant on a ça cours prophétique na New York, na kataki angopo, tant on a bando yoka nzambe, na lingi sikona exagéré, na bando kotanga courant ke kotanga ngana kotanga ba Bible na bango. Ke bango nde ba comme ça na makamnga na lingi. Nyango na pa mutako yaka. Et pas mutako yaka. Pensez à mutu ego memaika ka toujours échec. Mais tant on a monique nzamba solo belanga butu mo e malobezo kitela ko lambula. Na lobi à quoi sert bon? Directeur ya université prophétique na New York. Le kolanga la bandaki ko koma makamnanga soki na zu message na komi na sali site web
sanangai na bengi directeur na yebisa liboso na biwebi na luta bandoto epele na tuba mission mais na za ko yeba ndenge ya ko expliquer ngote na lingi na pe ko tuna pas tout le monde mais lokola nga tanga kawa na ngo sel sangai vraiment tala website na ngai na kotindelo ba révélation na nga alobi otanga ka alobi kende na site oyo kende na site na so bandoto no tsakoneza université ba étudiant oyo bazakono batanga na bato basilisa basalisaka bato bazana bandoto yango nga na yebisa bino naza dans le bon chemin naza dans le chemin mauvais sikoyo directeur wana ya université wana akotaki pe na site na nga abandi kotala ba ndenge na biso ba révélation atali ndenge na solo na nzambe abenga lobi Eli yo zana nzambe nzamba zana yo lingaka nzambe mingi nzambe pe alingaka yo mingi. La réponse qu'il m'a donnée après apesa ngai site oyo na ke ndoko découvrir ba vision na ngai ndene ba ndoko benga ngai baso komelanga ozali prophète Eli esprit Eli ezana yo oyo kongole moko te okolo kongola ko dinga kaka akata yo kibota. Pour m'aider, mais c'est ça le Saint-Esprit. N'a pas un exemple, kaka. Vous avez Saint-Esprit, à quoi pour nous mouton à zéro. Même nga imoko. Na wuti ki musulman 30 ans. J'étais zéro dans ma Bible. Na yeba ko tute. Zéro. Mais papa n'a pas bandol l'accent. Na yeba ki pe kutute ke nazalaka nani. Na yeba ki te ke nazama mi mwana na ye. Loin de là, loin de là, loin de là. Or que nzambe afinaka, abombaka. Koyeba qui est ce Dieu? Li comme que quand Saint-Esprit a bisinga. On a l'autre qui doit na méditer Saint-Esprit bisinga. Boke boyo ko fongola nzela ba diable na banzoto na bino. Ya on a bino surtout femme, faites attention na bandoto. Faites attention. Et ça la ba technique ko koyeba ke diable a lobelaka yo. Bon, on a na conception langa ndenge na zulanga po même ata soko lobi nzamba lobelango 2-3 fois na yebisa bino soki serpent a vivaka na kati na yo akoyebisa yo ngota 10 fois pas se contrôler yo aso contrôler ba pensée na yo c'est ça et local boso fo olinga oyeba esprit nine etamula est-ce que dans esprit ya mabe et local boso fo olinga oyeba royaume ngana c'est ça royaume ne. Na repese exemple ya Ntimba Kembo Mantimba boyebi bien Mantimba Kembo atuna ki nzambe na ngena yeba na royaume eloko ne lo réserver nga na royaume amuna ina papa elinze ça amuna kinga tu vois nzambe a confirmé ye royaume amoni batu bazo osenga pardon mindele a confirmé c'est le Saint-Esprit qui l'a parlé maman Ntimba Kembo boyebi oya mona nga pe na bimela ye donc na musuni amoni nga bona musuni vis-à-vis na ndako na après na disparaître wona za sirki wona za aza papa elinzeza amoni nga pe na musuni après na disparaître atungisi mbali na yawa osomona po azoye ba ndenge ya kosambela azoye ba ndenge ya kosalela na nzambe mama Deborah moka kutozana ye mama Jishi. Alinga tesenga. Abi papa. Na lingi papa elinzeza abenga ngatanga sambela kana tongo. Na prière na ya tongo. Abenga ngato sambela. Mbala moko lekaki tante na tindi le message. Ozali prêt à prier. Ozali prêt à prier. Ye moka sekaki ya. Abi papa naza prêt. To sambeli. Atuna kinzamba. C'est là que vous pouvez connaître que Molimo Santo wana. Na be prevande ngwana. Kwanza musika na yote azana yo pembeni. Botoke mingi kuna to yeba nzeta azanani, maya azanani, Molimo Santo nini, ba fona biso ezala vraiment manifester vraiment na ndenge moko. Il y a vrai le Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit, il y a ba piton, il y a ba diable, il y a ba ndota lukuta. Non. Osomona. Mais nous vivons la vérité. Rien que la vérité. Et puis, il faut y avoir parole nzamba zoloba na yo. Nzamba zoloba na logo moko tam sopo méditant ozo kokate. C'est la sagesse. L'esprit wana. Balobaka na sagesse c'était.
balobaka na désordre akoko pesa bakombo compliqué alobi lobo compliqué allez bare yango loba Satan va-ti de moi soki eza nzambe nzambe alingaka boye te nzambe akolakisa soki eza nzambe toleki wana point lisusu elaki mama atuna nga likambo ya likambo atunaki ngai likambo ya nde yango na naza koexplike likambo ya oyo toloba tout à l'heure likambo ya Emmanuel parmi nous. Je suis Emmanuel parmi vous. Ngai Yesu na koloba nazali Emmanuel parmi vous. Bino bakoloba Emmanuel parmi nous. Pas c'est faux. Faut te comprendre bien. Bino bakoloba Emmanuel parmi nous. Bengai na koloba na nzoto ya Yesu nazanango na koloba Emmanuel parmi. Je suis Emmanuel parmi vous. Na Bible, Jésus-Christ a le royaume est parmi vous. Le royaume, beaucoup mona ke makambu Julia yoki ezo kende ndenge moko na Bible. Ezo kende ndenge moko na Bible, mais bato ba interpréter la Bible, ba yeba kite ke mabomba mi eza na Bible, o papa na biso akobimisa yango na la fin du temps. Mutu moko te ayeba ki kavete oyo na yebisa binaso. Mutu moko te ayeba ki elinzeza koya na kombo elinzeza. Personne. Mutu moko ayeba ki. Dieu a caché ça. Dieu a caché ça. Mwana oyo epa ya botami ba yebi ete. Epa ya koli ba yebi ete. Epa aza résident ba yebi ete. Même na famille na nga ba yebi ngate. Na yebisa binaso solo. Dieu l'a caché, a fait que cela soit comme ça. C'est sa gloire. Ozomona, to lomwe wana elo suna bawa. Bon, zana kenan point mona na loba important na pseki pa mama Deborah awa tigana pointa ngona no bien pour ele kanga ite na lingi makambute lelo. Token a prophétie lundi, j'ai reçu un nouveau style pour mes cheveux. Le moins na salon d'activité pour toujours déjà timing pour le titre. Bon, pour ça la suki wana nanzi ka pour na salon pour la zui modèle mususu ya suki ka boye mais qualité moko ya kusakana te. Peut-être ce qui fait que la susu bien de na éviter. Forme suki wana ngala yoko bona na kacha na mutuna nga suki wana basalinga. Non, mais Julius alobaki yango déjà. Ndenge basali papa eli garçon wana suki yoko tolo ba garçon na suki. Suki kitoko. Julius alobaki yango. Ngai mona yoko mona mutuna nga ndenge sali suki. Ozomona na longwe kuna na lakisa na ndenge na paraître so na mimoni nga mona ko me wana ndena kolobate. Après. Jeudi le 15 juin 2023 à 11h11 minutes l'après-midi. Puis Nzamba lobi puissance ya alpha et l'oméga ezali makasi mingi. Puissance ya alpha et l'oméga ezali makasi mingi. Yangona na wuta ko yebisa bino mwan muke ya ba anges chérubins. Ce sont des anges très ezana mabomba mi o nzamba sali na mokili to yebi yango te batu bazo yeba te. Moyena na fongulela bino makambo ebele eza te po nzambe na biso na yebisa bino azana oyo babengi identique, confort et précision. Identique, confort et précision. Oyo mutu azana monte. Makambo toko sala na Congo, ça sera incomparable na ba précision, na confort,
et kozala différent envers les autres. Ngai moko naza témoin. Emmanuel oaza na kati na nga akoki kosala oyo nyonso ye alingi. Il peut faire ça. Nazo yebisa bino. Botala nga kaka na moke ndenge tosalaka ba graphique oyo. Bokomona eza na multiple ya ba idée, ya ba imagination ya Nzambe. Eza ne bandelité, eza na suka te po aza éternel. Na koki kozwa pensée na yo, na manifestant ndenge mususu, mais ndenge na kolobela ngo, tu ne peux pas comprendre que na lobilo na Nzambe, mona na lobi na moto. Eza ba système mo na ebisa yo. Bo vivre na Emmanuel Poyego, po toko solo la ndenge moko lokola batu normal. Mais c'est terrible tant on a mis sur l'ange fungamaka, tant on a kota na muzindo ya Emmanuel. Na koma susu mutute. Tant on a koma na muzindo na esprit, na latin zoto esprit sikoyo. Faites attention, eza ebele. Eza ebele. Ozomona. Donc ba précision na yango Congo écouter la main. Yana na ngina pesa bino prophétie moko avant kena na prophétie oyo pona komaki yango te. Na komaki yango te. Tangu naza ko komandenge mama Deborah yebsinga pona Julia. Je suis Emmanuel parmi vous. Quand j'écrivais les noms de quand j'écrivais que je suis Emmanuel devant vous, na motema na ngai kombo ya nkipa vita et apparaître. Kombo ya todo solo ensemble na bisobo. Na koti na molimo ana clin d'œil kombo ya nkipa vita et apparaître ngala lobi ah. Donc Julia esprit ya nkipa vita comme lié. Donc Julia sa nkipa vita. Biso tuto akiona tusiki. Kembo na Yesu. Tusiki. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Na Yesu azali vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Tozalaki wana mama Deborah, mama Nelly, M3, papa Bakana, papa Robert, gouverneur. Tozo solo na lobi Kumbu ya kipa vite yele linga yawa sekuru. Bosala sekuru awa. Ambulance go yawa bende kinene. Nkipa vita ebimbi wana. Tala mabomba mi ya ndenge wana. Bande konanga na ngina pesa bino histoire. Na pesa bino vérité. Ma maman congolaise. Ma maman na ngai bande konanga na pesa bino. Motema eza sanduku ya makamuso. Kipa vita a traversé plusieurs femmes au Congo, Kipa vita a traversé la vie de plusieurs femmes pour Amilatama, maman congolaise, nazo ebsabina solo. Kipa vita a traversé a koye pa songolo oyo. Et c'est tout ça même ba audio ya kipa vita eza na défi na biso. Banako mona kipa vita azo bimela bango. Na kombo ya kipa vita babi prophète nene d'auto rotuna ba eko benga ngai ngala abibeli bino tokota prière kipa vita za obimela bango melelo babima na royaume pona nzoto pona musuni pona makambo besoin l'école cherche babima na royaume batika kipa vita wana ba mama boni na royaume oyo ba yene esprit kipa vita naibisa bino Kipa vita, même na yebi oyo kutu baza na royaume te babima oyo nga na yebi tozala bango presque toutes les mamans oyo baningaka Nzambe Yesu bamilobaka ke baza bankipa vita. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai, papa. C'est vrai, papa. C'est vrai. Vrai, papa. Vrai, c'est la vérité, papa. Maman congolaise nyonso. Maman congolaise nyonso alingi azwa nkipa vita. Koma honneur ya kipa vita ngana sa kipa vita na lota kaye na ndoto po kipa vita esprit na ye eyeleli ba mama congolaise mais kipa vita so tala mitema na bango
moko penza toza kosola na ye boye na telefone namoni pena nkipa vita alati bilamba pembe elamba pembe akufile dango tina mutu na mwana na ye oyo akufaki mwana naza na panzi nazomona nkipa vita encercle ya bilamba pembe lokola bata nayebisenga bi obina kozosola wana nkipa vita aza na panzi na yo donc nkipa vita azokote pai na yo tomona kobenga meme nkipa vita aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisika na